Ah, ndeko Eli Mogisho. Sembola loboko tomona nguya e bebi samisana ya satana na mboka Kongo. Ah! Bandeko na ngai ba Kongomani na pesi bino mbote na tondi bino botondi boyei malamu na ya bino émission. Oyo pesa kabino accès boloba botinda ba message bobenga bosala maenyoso oyo ezotungisa bino kwete bakonzi bayoka. Nyonso bolobaka na émission oyo ekomelaka bango. Ça je vous assure. Alléluia. Alléluia. Ah, merci vraiment pour la sélection Nzemboyo. Eden, kitisa moto yaya ebebisa pezik sa misala ya Satan na mboka Congo. Je répète que c'est l'émission eza émission na bino mbokoyo ya nani. Motuna na ngambo na biso biyano na ngambo na bino. Bokomo na suka bache point d'interrogation eza motuna. Delo ba congolais ba yebi lisusu identité na bango te. Ebele ba kongomani ba koma okabela mboka epa bakonzi. Mboka Fachi, mboka ya Ngobila, mboka ya Sama, mboka ya Boye, mboka ya ministre tel. Ah, ndeko na ngai congolais. Mboko eza yanga na yo. Na rappela kabino botela président Fachi aza premier président ya mboko te. Botela Sama Lukonde aza premier ministre ya mboka na biso ya liboso te. Botela ba gouverneur o Gentini Ngobila, o Zoé Kabila, o nani na ba gouverneur Jean Manissa Saïd. Baza ba gouverneur à liboso te na ba province au baza. Il y a eu des gouverneurs qui ont dirigé ces provinces. Lelo bazate. Batana bango ici là. Baleka. Lelo André Kimbuta azalaki gouverneur ya ville ya Kinshasa. Na minute aza sénateur, azo siéger na Sénat. C'est une autre personne ne azo diriger Kinshasa. Et yepe tourner koya akoleka. Nous aurons un autre gouverneur qui va diriger cette province. Lelo Sefachi Lobezalaki Kabila. Pour vous dire, moto ya Kabila qui oh Mboka Félix, Mboka ya Kabila, Lelo Kabila Zata. Aujourd'hui c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde azo diriger Congo Mobimba. Na zoye bisabino o nyonso boye bake mboko oyo eza ya mutu moko te. Mboko oyo eza yanga, eza ya Fachi, eza ya Sama Lukonde, eza ya ndekwazo na ngana ndaku. Donc mboko eza ya biso nyonso. Na ko bisayo moto bangisa moninga te, ministre bangisa moninga te, député bangisa moninga te. O Congolais ya mboka tel abangisa moninga te. O Congolais ya Kinshasa abangisa Congolais o aza na province mususu te. Pote mboko oyo eza ya bandeko baza na Ituri, mboko oyo eza na bandeko baza na Congo central, eza na bandeko baza na Nord Kivu, na Sud Kivu, bandeko baza na Chopo, baza na Chwapa, baza na Bazuwele, na Otuwele, baza na Grand Katanga, baza wapi. Mboko oyo eza ya biso nyonso. Na linga kosala mingi rappelo pourquoi? Parce que bokabeli mboko epa bakonzi mingi. Yango ozomona mingi basakani na biso, mingi basakani na peuple, parce que bokabeli ki bango bobeli bango ba grand bakonzi. Bino bemibera ki petit peuple. Te longola maloba na munoko na yo, oza petit peuple te oza grand peuple. Po yonde ochaka bakonzi. Yonde ozwaka décision peuple nazolo bana onde kozola na ngai mama papa ozola na ngai. Yango mutu moko ta komonela yo. Po oyebi koza na mboka na yo. Yango il faut koyebaka mibeko na émission oyo na ko bana ko bengisa même ba juriste batali sarabiso ba prérogative même ya civil liboso ya militaire. O ba yeko kanga ngai boy sans mandat d'amener sans mandat d'arrêt balakizo te batininga na kanga mais wapi mukanda. Moto bangisa muninga te. Tokoya na ba juriste aw batali sabiso ava bakanga yo fo balakiso nini ava balongola ndako na bakena yo fo nini e komaka na niveau na ta nini. Et c'est les Congolais civil ayeba prérogative na ye. Bongisa da crédit. Lelo sujet zanine. Toi kana deux sujets na kolobela. Ba sujet tellement ebele. Mais na kaboli po lobi to zana bino aw. Mais lelo na lingina lobela o eza sujet makasi ya actualité. Eza deux. Mais ya lelo eza investiture. Ya gouvernement Sama Lukonde.
Bande ko na ngai ba Kongomani. Oyo to ba bino nyonso bozela ki bo réclama ki ba député ba bloqué ba député ba sali boy. Ba député ba odi ko investir gouvernement Sama Lukonde kalate aw. O bo utola na journal la bomo comédien. Ya onde ko eli préparer biso ka extrait ya investiture wana. Préparer biso élément wana ya ba ambiance wana o eleki le l'Assemblée nationale ne ba investir gouverneur et gouvernement ya Sama Lukonde. Ba koti la musala. Déjà lobby bien mercredi, remise et reprise de bandi, babani musala na bango. Qui salme banda. Ha, biso to musika te. Émission oyo ko li moite e kozala kaka aw. Kaka pe awa on annoncé bino investiture, awa pe kaka na plateau on a kozonga, na rappelé bino mboko oyo ya nani. Tala bisika teke mandeko na ngai. Na kozonga awa kotalisa bino, na annonçaka bino lundi le 26 avril 2021 qui va investir au gouvernement et Sama Lukonde, nenge mukonzi mboka lobaki Félix Tshisekedi qui salu me banda, bango pe qui salu me banda. Toko évaluer bango awa. Na lancé opération évaluer nos députés. Awa l'émission o. Na lobi le tolo ba sija liboso investiture au gouvernement Sama Lukonde. Population azo zelanine. Na maeo Sama Lukonde a annoncé na programme o a présenté le liboso ya chambre basse ya ba députés nationaux. Toke na bino ba tante na bino ezanine na programme oyo to na gouvernement oyo koti numéro eza déjà wana tinda mwana cha crédit tinda mwana cha crédit nazana posa tango ko benga tango ba kondi bazo yoka yo wana ba sentir que ezana mama moko abengi biso na commune ya Mongafula abengi biso na commune ya Kintambo abengi biso na commune ya Selembao na commune ya Bumbu na commune tel to zana posa ba appel na bino mboko yo ya nani. Deuxième sujet bande ko na ngai nalobaki awa nako sombaka makambu nyonso etalike enyokoli peuple congolais likambu nyonso oyo ebetisi bande ko na nga ba kongomani libaku na kotika yango te. Tomonaki mokola samedi bande ko ya Lamuka ba organisaki marche pona ko soutenir ko yebisa bandeko bazana est bazo kufa na Ituri na Beni pe na ville mususu que toza ensemble na bino tozo compature na bino loin de moi ya ko soutenir initiative voilà pour conduire pays ça qui marche. Mais moi ce qui m'a estomaqué, qui m'a choqué façon oyo bandeko ba pulusu ba traiter ki bandeko oyo ngai ba congolais yangonde e révolta ki esalinga mabe na zongi epa na bino koyebisa bino kotalisa bino maye oyo bandeko ba policier ba congolais ba policier congolais ba sali bandeko na biso mokola samedi. Loin de moi ya souvenir marche wana pour gouverneur apesa ki nzela te. Mais moi ce qui m'a estomaqué bokolanda image oyo ndeko eli tellement que sujet il y a investiture au gouvernement et ça sujet de base ya émission na lingi otiela ngana extrait ya marche ya Lamuka samedi bande ko nga ba kongomani ba comprendre na yebisa bango tout le temps au moins acclimatiser reza mais je transpire nazo toka parce qu'il y a des choses qui ils ont stressé ngai chaleur les obimakati na ngai je ne suis plus à l'aise de voir comment les Congolais souffrent, ne bande ko nga bazo souffrir. Na otamo na ba commune belé comment ndenge bande ko nga ba souffrir. Léo na yeli suko zonge pa na bino téléphone nazo fungola déjà mais ndeko eli achela biso elema wana ya liboso na lobela ngona na mukuse elema ya marche ya Lamuka ndeko lakisa ngai bande ko nga ba kongomani ba mona marche ya legaki ndenge nini. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si mana kozo elema ya investiture ne bisika na kovanda nazo ba appel ndeko eli soko après otiela biso elema wana.
Kindi, ah, Seigneur. Oh, moi, il y a nani. Hé là, hé, commandant.
Oh, moi, il y en a. Hé là, hé, commandant, regarde, regardez ça. Hé, yo, hé. Oh, moi, il y en a. Hé là, commandant, regardez ça. Bandeko va initier marche. Dans l'année, on s'est congolais. Botala. Wana congolais. La police. La police qui la Kisabino à Kamboyo, na lobaki ke na lobby naza pour démarche na mokasalaki. Mais pas si na ngeza wapi. Pas si na ngeza comment bako traiter un Congolais na mboka na yebo. Est-ce que c'est ce que le chef de l'État vous a envoyé faire? Est-ce que c'est ce que Nani, comment il s'appelle? Le général Assera Kibosa. Bandeko Nangai. Jamais on peut traiter de Congolais à niveau. Jamais. Et quelqu'un d'un grand cœur, comme le chef de l'État. Quelqu'un oyo anyo kwami pour l'auto comme à niveau tozana mboka na biso. Moto a ébi valeur, moto a valorisé moto congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec tout humilité oignon to yebeli papa wana. Est-ce qu'il peut permettre basala ndekone congolais na niveau wana? Bandeko na ngai to sunga mokonzi mboka na biso. To sunga mokonzi mboka na biso. To bakisele makambute na mutu. Il a beaucoup de choses. Azana makambo belé sengeli a traité pour la bakongomani. Bande kona biso ba policier. Civil azala ke ennemi a policier te. D'abord policier, il sengeli azala ami ya civil. Mais c'est le contraire na mboka na biso. Civil so amoni policier et sengeli a pakata mbangu. Azoye bate, azana tante ya kopesa confiance na ye et pas ya policier. Pona nini? Ozobena ndeko na yo na makadam boy, ozobenda ye tina niveau wana. En réalité, na legina la Sabino image oyo. Nathalie Sabino le longa na bino tozolela pour la bandeko na biso bazo souffrir na beni. Bazo nyoko na est na mboka. O bazo boma bazo nyoko la et pas étranger. Mais komona policier azo benda ndeko na ye congolais. Na zelouté. Mais na prince, s'il vous plaît. Boye bakayango. Quand on parlera yaba crime de guerre, crime contre l'humanité, crime tel. Barotiango na mutu na bino wa policier te bolimbisanga na bisa bien loko. Barotiango na mutu ya président na biso. Ya président o ba congolais ba votaka na se ambula. Ya président o azola la te butu mobimba, azola la te mikolo nyonso pour kimezonga na est. Ya président Félix o azonyo comme tango nyonso pour mboko ya avancer. Mais tala bisika bino bozongi sa mokonzi. Tala bisika bozongi sa mokonzi. Vous pensez que le chef de l'État Félix et Tshisekedi n'enganga na otebe lié. Il peut voir ça et être content. Nazo suki sa pour nazo na dossier il y a investiture. Bande konanga ba kongomani. Boye bakayango na 2023. Ne n'oubliez pas, appelez-nous. Bobenga.
bobenga déjà bobenga na 2023 policier moko à rendre compte et pas à peuple azate nous te rendre compte et pas à peuple bilan c'est le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bande ko na ngai to sunga mokonzi oyo bande ko na ngai to lukila mokonzi oyo makambute to bakisele ba problème te s'il vous plaît bande ko na ngai ba policier bande ko na ngai ko traiter ndeko no mabete congolais azana mboka na ye soko lingo reprocher loko bosala o mibeko esengi bino mibeko esengi te o brutaliser muto asimi munduki te asimi mbelite yo zana nyonso me kanga ye soko tia kraka me kokoma tia niveau ko beta na libu ko sala boye pas jusqu'à ce niveau. Voilà, tous les bandits qui sont là. Dans ce côté, il y a deuxième dossier investiture. Mais les gens déjà, au bazar, au courant, il y a programme. Appelez-nous. Vous pouvez savoir tente nabino. Allons ndeko, ben biswapi. Ah voilà, ndeko akei. Zonga ndeko, tozwa lisusu. Téléphone eza ko fongwama. Bobenga, tozwa sikoyo ba préoccupation na bino to ba point de vue na bino. Allô ndeko bengi biso ap komonani. Allô? Allô tozo kayo. Allô? Tozo ka ndeko na ngai. Na bengi bino na komina Kimbanteke. Na zo bengi bino na komina Kimbanteke. Très bien. Réaction avec ça nini on a Kimbanteke. Na lobby boye. Réaction na mes ali yo ko la présidente. Oso di président a été la policier wana ke ba sala biloko wana te ba ko sala yango te. Ba sala yango ba mo ba lo ba ngona minoko na ba. Tozo kayo. Ba mo ba lo. Ah. Voilà, bobenga. Voilà, nazo rappeler que hôteli na lobby boye. Je ne pense pas wana ngai na lobby. Ndenge to yebeli président. Loin de moi. Allô ndeko bengi biso ap komonani. Allô? Allô? Ah, appelez avec précision, appelez les autres tellement à désordre et saturation. Benga la précision. Je disais que ce que je dis n'a côté li présidenté. Mais na lobby ndenge na yebeli personnellement. Allô ndeko bengi biso ap komonani. Komona Christian. Oui, ya Christian, bengi biso la commune. La commune à Limité, dans mon bel, quartier Mombele. OK, réaction na oyaya. Allô? Ah, ndekwa kei. Voilà. Téléphone ezako fonga bokota. Toi la posé ma préoccupation na bino. Fachi aza papa. Aloko la papa na ndako. Moi na libosa aux en a préoccupation, mi bala aux en a préoccupation, ya yo ayo kaka et puis a réagir. Allô, ndeko bengi sap komona. Allô? 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 Obengi sap ndeko komona ni zalama musika ya télévision. Na bengi bino na Kingasani. OK, réaction na yo ya. Réaction na ngezali vraiment bandeko oyo bazosala wana basoda wana baosala bandimaka ke basala peuple akufa to bande peuple bazo na beni akufa bango mpe baza bétranger lokola baza bétranger lokola bandeko bazonyokola bandeko na biso na beni po soki basaki pesa bandeko na biso bakoki kosoutenir biso na monso tosali
Mais comment bango bakoki kozala contre même service social? Merci Ndeko. Donc so tokufa na nzala na beni kufa seredi. Donc ndeta onyokola biso abeta munyenga na France. Merci Ndeko na ngai. Bayeba ke bazo bakisa pesa ile makasi. Ok, merci. Tout Ndeko mususu. Allô Ndeko, ben biso pour mon nom. Allô? Allô. Ben biso pour mon nom. Kombo kuna komia. Vraiment musique à la télévision. Allô. Oui, allô Toso Kaosiko. Bon, matambo ndeko na biso ba politique ya sala. Donc c'est ça matambo so so. Tala ningi banyo kula bima batu na biso moko. Non, ni mo congolais baba na bini na simbo. Bon, il va pas fini. Bon, président matambo na zo mona ou dans zo mona te. Tozo Kaoya. Oh, Ndeko akei. Ok, ndenge nini, toi la posa na bino, toi la posa ba réaction na bino. Émission eza ba Kongomani. Toza vraiment la posa na bino, boloba, toyo kabino. Voilà. Toza Ndeko mususu. Allô Ndeko bengi swap ko monani. Allô. La dernière. Allô, la dernière passé. Voilà. Ah, il m'a dit. Il passé, il passé. Tozo Kaoya. Allô? Allô, Tozo Kaoya aussi la TV. Ah, Ndeko akei, Tozo Ndeko mususu. Voilà, bah les autres côtés tellement désordre, saturation. Tant de messages, appelez-nous par message vraiment en attente au temps ya moto za bandeko. Allô Ndeko bengi swap ko monani. Allô? Allô? Allô Ndeko bengi swap ko monani. Allô? 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 Oui, allô, Toso Kaobeng Biswap. Ah, na bino bana c'est sawa. Voilà réaction na weya. Réaction ni zaka na ala na neba de wale wa ngoma falu awa. Bale naye Allô? Allô? Oui, Tozoka. Ah. Allô? Tozo Ndeko mususu. Allô Ndeko, bengi swap ko monani. Voilà, Ndeko akei. Tozo Koba. Allô Ndeko bengi swap ko monani. Papa Dieu donné la place antenne. Ok papa, réaction na bino. Magina isoya. Wana likambo ya est. Oui. Bien que communication est animée bien makasi pas na yo. C'est comme si vous n'avez pas l'impression de comprendre ce qui se passe à l'est. Est tout dans guerre ya ma terroriste. Un terroriste azali komene guerre oyo bakoki koatake ete baza 5 kuna baza 2 koto oyo baza 1 na ndako kaka ya bapopulation ya est wana pendant que nos militaires font au front pour les attaquer bango baza na ndako ya motu moko peuple moko motu moko na babimi babomi badisparaître Amérique ye moko azokoka baterroriste te France azokoka baterroriste te la guerre qui est à l'est c'est une guerre terroriste
Vous pouvez condamner l'armée, vous condamner le président de la République. Même si même Fayoul a na pouvoir. Ok. Si ce n'est pas la population ça va dénoncer. Ça va mener guerre. Il faut qu'il y ait la ligne pour dénoncer que l'objet de la balabala a un voisin. Il faut que le président Isawat. Guerre ya terroriste kumboka mubino basangana kabasala keno kumoko. Bota na France. Tangu ba terroriste basala kitoko ba. Ba tunye na ba gouvernement na ba basala keno kumoko. Basali mars balengi baluki bavandi kamoko baluki idée ya ko combattre. Awe zaka kalikambo. Non, ce n'est pas le moment que non, et dans le moment notre pays est attaqué par des terroristes. Qu'est-ce que nous devons faire pour l'éradiquer? Merci beaucoup, papa. Avec 50 personnes. Et pour attaquer Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci vraiment. Tous en déco, Moussoussou. Allons déco. Obengi biso wapi, komonani. Allô? Allô? Obengi biso wapi, komonani. Na bengi na Brazzaville. Ah, na Brazzaville na commune nini? Voilà, réaction à Bino. Merci beaucoup. Merci, message est commis. Ah, Mboko ya nani? Ba investir gouvernement ya Sama Lukonde, gouvernement ya ba guerrier. Allô ndeko bengi biso apko monani. Allô ndeko. Allô ya obengi biso wapi? Komona nga Richard na bibo ya. Oui. Président Fati a komola na lisuma mba président Kabila so Martin Fayoul osala marche eza pona biso. Allô? Oh, ndeko akei. Voilà. Je pense que toi, tu as des dossiers. Gouvernement ya Sama Lukonde ba oti ko investir yango kaka lelo. Allô ndeko bengi biso apko monani. Bengi na commune ya Kisenyi. Na commune ya Kinshasa, Kiseso? Na bengi na commune ya Kisenyi. Voilà maman. Réaction na bino ezanini? Na bengi na commune ya problème na ngeza boy. Nalobi boy, comment population bani basala marche pona bandeko na biso o bazokufa na ben. Allez, président na biso azotika ba policier ba banda koboma ka bato banda beta bato masasi. Et pourtant biso toza na kosa to sala marche po na bandeko na biso o bazokufa, bazoboma. Donc, ezosala biso pasi, biso soto la na kimia même na bamboka bapaya, ndenge bapaya pe bazalaka na kimia na mboka na biso. Mais biso soto ke na mboka bapaya, ezalaka kimia te. Ale biso to biso sala marche awa na mboka na biso, bazotia ba police ba ndo beta biso ba masasi, tozo sepela te. Merci maman. Voilà. Eza ndeko mo abengaki pona merci beaucoup maman. Ndeko mo abengi alobi nazo soutenir président Fachi tout ça. Bon, en fait, nalingi na mekempe koloba. Personnellement, nayebi, et je ne pense pas que le président Félix, démocrate qu'il est, a ketine na batuba et salaboy, va policier.
Allons ndeko. Obengi biso api komonani. Ah, ndeko akei. Voilà. Ah, bah, appelle les autres côtés partout. Allons ndeko, obengi biso api komonani. Bonsoir papa. Bonsoir Yaya, obengi biso api komonani. La bengi bika parti à Mombele. Réaction tozo kayo. Aitambo, na bingi na parti à Mombele, na li. Réaction na ngezali et ça la passe. Et ça la passe, vraiment au monde a babilo a boye. Oyo, muto azo. Ah, ndeko akei. Okay. Zonga ya émission za bino. Tozo ndeko mususu. Allons ndeko bengi biso api komonani. Ndeko akei. Voilà. Nazo kota sujet mususu. Pona ko clôturer na ligne ko zonge loko koloba yango. Tozo cha boité poto yebisa bino tala makampreza facha au sala. Non. C'est pour vous montrer, ce n'est pas le président qui a fait ça, mais c'est nos policiers. Eza ndeko mo abenga ki awa ebisi biso ke makamboyo e bani na président Fachite. Et moi personnellement en tant qu'analyste aussi, nazo loba ke eloko yo eza bandeko na biso ba pulusu la police. Et Seigneur liba mekempe ko revoir ça na bango. Ko pekisa électricité ko benda congolais na makadam. Ça j'insiste, je ne pense pas que Félix Tshisekedi peut recommander à une police de faire ça. Jamais. Wala pena bolimbi sanga na cause mai na meli, bolimbi sanga na mondo pour la papa wana. Ça je vous l'ai dit. Na bisi bine loko wana. Mais eloko nazo rappeler bande ko na biso a policier. Yango nazo yebisa même ba ministre. Batu nyonso ba sa na gouvernement. Ministre lelo wili ba konga azana Brazzaville na 2 millions de dollars nde ba bisi biso. Ti lelo ba blokaki gratuité enseignement de base. Même moto bazo traiter na ba kombo nyonso Félix. Batu bazo benga awo. Bazo bateke mutu abendi wana eza policier eza présent Félix aza wana te. Ba yebi yango te. Population makamunyo sur Rosalema. Il y a zomona papa na ye. Parce que Fachi, c'est le père de la nation. Il n'est papa et école. C'est lui, le garant du bon fonctionnement des institutions. Donc, makamunyo se zo les cas, bazomona Fachi. Ya on a zo isa bande konyons, ba policier, ba militaire, banane. Quand vous faites les choses, n'oubliez pas que ce n'est pas vous ne vous rendre compte, c'est le président Félix. Bosunga mokondioyo, bosunga s'il vous plaît. Bosunga ye. Ba ministre, bosunga président Fachi. Ça, je vous l'ai dit. Quand vous faites vos choses, ce n'est pas besoin croupir, mais c'est la population. Et population, azomona, président de la République. Bosunga, président de la République. Ba pesi bino mission bosala. Bosala ngona courtoisie. Pour écouter tête en mandat président aussi là-bas comme oh Félix na mandat na ye abomaki bato. Est-ce que Félix azawana? Est-ce que c'est Félix qui a envoyé Macadam? S'il vous plaît, épargnez le président de Makambo, la police. Vous épargnez le président Félix à Makambo. Congolais, même si le bateau va soutenir vision Moïse. Mais il dit que Congolais a élu Félix avant comme la présidence. Et a condimate à mon moine, il y a papa Étienne, na niveau wana. Et je ne pense pas que ce président Congolais. Na souci s'il vous plaît. Je disais gouvernement Ilunkamba Ekei. L'autre comme le gouvernement Sama Lukonde. Population azo nyokwama. Population azo souffrir. Population azo kemba. Banzela ezate. Social passe. Président a tché gouvernement. Ce n'est pas le président de Akoya Kosala Nzela ya Malueka. Ce n'est pas le président de Akoya Kosala Nzela ya Kimbanteke. C'est la Kimbanteke na kena qui passe bandeko na Kimbanteke banzela ezate. Kimbanteke ba mai nde na ba mai na ba vinions. Na ba venir minene ko sunga ba route secondaire na Kimbanteke ezate. Wana eza illustration na zui mais ba commune nyons majorité ba commune. Majorité ba commune banzela ezate. Mais ce n'est pas le président qui viendra faire banzela wana. Ache gouvernement. Où est la compétence à gouvernement provincial? Mais bah ça là. Où est la compétence à gouvernement central? Mais bon ça là, ce n'est pas les chefs de l'État. Mais je vous rappelle, en 2023, les habiletés vont rendre compte. C'est le président Félix Tshisekedi. Bosungaye. Nazoba Congomani. Nazoba Ndekonanga ba Congolais. Allons décoller Michel Congolais. Allons pas. Allons pas.
Ngam la katakia na lobi boya. Oui yaya. Yango este wana ekomi abattoir ou bien école ezaka na province o ezana Congo. Mais ça la biso parti entre temps hier aloba na biso lobi dans un état de droit. Biso ba congolais tomona bande ona biso bakata bango mitu matango na nzete totala na TV na poto sepelaka na bango. Siko utilité ya pouvoir yango bango bazwaki musala nango nini état de droit yango wapi tozomona makambo yo. Merci Ndeko. Gouvernement oyo bamba bimisa gouvernement le toko bien ya nini. Eza gouvernement ya baguerrier bande balobaki na biso. Pati komona makambo yo. To évaluer bango siko te to évaluer bango baba na musala. Papa, mana obakita boye. Voilà. Tozali na biso to fa na limité. OK. Biso to bando soutenir IDPS. To marcher na président Tshisekedi oyo ko fekta bat mo marcher na mboka oyo. Biso ne za bobi to zo la l'état na da jeune pour na sala classe na silisa yo to kanga bakuluna. Siko ngao na tisi classe musala wapi. O ba ko yo se misala kata mboka oyo. Ti lelo soki na biso kuna soki accompagner ba to sa bilanga masango ya po ba bani oni. Hein? Merci Ndeko. Voilà. Wale za kanda ya bana na ndaku mwana soki aoke isu université te mwana ke isu école te mwana zui ya kolete na pokwa atala ka mama te atala ka Ndeko musuti atala ka papa. C'est ça les Congolais, bazana papa musuti à part le président Félix Tshisekedi. C'est normal. Quelle que soit la réalité, maintenant le chef de l'État se bat comment pallier le problème il y a est. Asali lelo kalate bandeko ya Kenya, président ya Kenya utozala Uhuru Kenyatta ba signé et que ba militaire ya Kenya bakoya na est ba sangana FARDC ba sala sous force makasi pour ba ko isa ba def na nini. Donc c'est le chef de l'État qui se bat comme ça. Alors ndeko bengi biso ap komonani. Allô? Allô Ndeko bengi biso ap komonani. Ah, tozo Ndeko mususu. Allô Ndeko bengi biso ap komonani. Allô, bonsoir. Bonsoir ya bengi biso ap komonani. Allô biboye, bonsoir papa. Tozo kayo. Na lobi boye problème ya ba policier wana ya marche wana ne bazo bena mutu wana yo lobi za problème ya chef de l'état te. Ba policier wana baza ya gouvernement ou bien baza ya nani. Bon, avant ba bimana nzela nana to autoriser ki bango ba ya bimana nzela po baka ba désordre wana. Allô? Allô, nazola na yo. Oui, tokei. Mitune zana ngamu na ngai ba réponse pas na bino tokei. Yango na tunika po na ndenge wana po tozo mona désordre wana ndenge bazo bena mutu boye lokola meme. Siko yo lobi ke eza mokonza mboka te siko bato balati bateni wana bakana ngamu nini nana autoriser nana dana droit ya go permettre ke babi na balabala. Bon, bande ko ngai ngamo tuna na ngeza moko marche selon mibeko ba pesa que information pas autorité urbaine. Donc le gouverneur a payé information mais à prendre acte T. Wananga na d'accord en tant que motope azoto samibeko parce qu'un journaliste c'est lui qui un bon citoyen, c'est lui qui respecte la loi de son pays, la loi suprême. Au payé qui information, gouverneur à prendre acte T. Oui, je suis d'accord avec le gouverneur qui n'a pas pris acte. Il y a marche wana nenga zo qui a monté, je ne sais pas ba raison pour ça qui je ne sais pas. Mais nga place dans qui contre ne ba traiter congolais à niveau wana. Yango la lobby boy. Je ne pense pas et na kotika la kondima ngote que président a pesa ngibeko policier allez bokene benda mutu na nzela so mone beta pat to beta manini ba gaz lacrymogène na mutu na nzoto. Je ne pense pas. Voilà. Allons Ndeko bengi biso ko monani. Allô? Allô? Bappelle tellement saturation za makasi. Bappelle ezokota tellement de partout. Congolais alingi aloba. A émettre point de vue na ye. Et le col émission oh moni mboko ya nani? Mboko eza ya biso nyonso. Na okata mutu te il faut appeler sa point de vue na ye.
Voilà, tous en déco mosusu. Allô, ndeko bengi biso api komona. Allô, bonsoir. Bonsoir, ya obengi biso wapi? Na bengi jimbate pour na katona kisa. Tozoyoka yo. Nalobi boye, est-ce que bapolitike biso batanga de batanga pe. Oh, batanga makasi. Makasi. Ba professeur, ba policier, bazali ba professeur, docteur. Pour demain la vie est tôt, même pas bon. La vie est pour merci Ndeko. Mboko eza yo kolemba ngote, mboko eza ya biso. Eza yo. Kolemba ngote, ya mboka na yo. Ça va. Merci Yaya. Merci papa. Voilà. Allô Ndeko bengi biso api komonani. Allô? Tozo kayo bengi biso api. Allô? Ngana bengi bino na ntele. Oui, non, c'est le papa réaction na bino. Ngana lingaki na tuna yo papa. Yo zo défendre le président de la République. N'importe Kabila yo bozako lobate keza Kabila. Yo n'importe Kabila zako lobela Kimbuta bozako lobela Kabila. Mais n'importe Félix ko lobela Ngobila te lobela nde Félix papa. Pona nini bozo marché bamo. Bozo salela nani ou bien bozo salela mboka ou bien bozo salela nani. Lobela président ko lobela gouverneur te ndenge bozako lobela n'importe Kabila. Tozala franc. Tout l'Obama Rambo eza droit. Le président c'est Félix. Kolobelango bilate. Pour lelo area sololi naba député. Le gouvernement yango bana investir. C'est comme yé pako lobelango bila. Tika batu basa la mar. Lobelande président kolobelango bilate. Tous à la France. Merci papa. Merci beaucoup. Voilà. Nalobaki yango awa eke bana na ndaku mwana afundaka mutu musuite so makambo yota mwate na ndaka atala papa parce que c'est le papa qui est le responsable de la maison. Donc c'est le papa qui est le maître de la maison. De même pour notre pays, c'est lui qui engage les pays. C'est lui qui c'est une constitution le article 69, le président de la République est le chef de l'État. Donc il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Tout ce qui se passe, les Congolais n'ont pas besoin d'arguments, il a besoin il y a makambuté il y a voilà. Il a besoin au lycée, au responsabiliser les chefs d'État. Il y a un tiré, nazo répété loco s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Bozo na ke musika te bozo yoka ba plainte, bozo yoka bino nyonso makambo ezokuya. On ne voit pas les gouverneurs, on ne voit pas même pas les ministres, même pas les premiers ministres, mais on voit la personne de Félix. L'institution président de la République, s'il vous plaît. Allô ndeko bengi biso ap komonani. Allô? Oui, maman. Obengi biso wapi comme on a dit? Nga de minyo ko minya masini na di boya. Pona ni ba twasa ma mboka baninga ba osubele ko so na kata mboka ale president dino atinda ba soda ba do beta ba masasa ba gas ma ba ine ba kufa toni. Wana motuna. Nde kwa kei. Bosilika makasite, bosilika ni makasite. Je pense que na chela kibino asije o mibale pour natali sabino tango nyonso kotali sabino que moi je les rappelle et nazolo bango papa otobenga biso na selabi nazo côté la chef de l'État. Bon en fait comme on le dit il y a pas de mauvaises troupes, il y a toujours un mauvais chef. Les gens voient toujours le chef de l'État. Mais moi j'insiste nga nazo rappeler nazo beta tol nazolo bango. Je ne pense pas que le président a appelé aller maltraiter la population, aller faire ceci, cela à la population. Allô, ndeko bengi biso ap komonani. Allô, bonsoir. Bonsoir, papa. Bengi biso ap komonani. Komonani, bino na komina njili. Oui, réaction na bino na basije na biso mibale. Toujours la investiture, il y a gouvernement, il y a sika, il y a guerrier, et puis makamba ndeko na biso ya policier, basalaki mokola samedi, pa bandeko na biso wa Kongomani. Allô? Oui, allô? Tozo ka il y a réaction.
tozosepela te na makambo bandeko bapolisier bazosala. Comment possible marche pacifique tozoréclame te ezongana? Comment possible bango bazo-interdire bazobeta population siko état de droit ngo eza? État de droit eza mpe ezongana este bana este balingi mpe droit na bango wana bazo-interdire bamarche banini. Donc tozosepela te vraiment pour informer gouverneur à ville à Kinshasa que comportement na ya mwana ka ezala époque ya mokonzi akala. Bon na suki ana merci. Merci beaucoup Yaya. Toyokiyo. Tuwa ndeko mususu. Alo ndeko bengi biso ap komona. Alo, obengi biso ap komona. Alo. Ndeko azolo batezo ndeko mususu. Votre communication est mise en... Tozo ndeko mususu. Alo ndeko bengi biso ap komona. Allô? Allô? Bandeko, saturation est tellement ébélé, tant bozo kota, bo pesa da message précis mbala moko. Allô ndeko, bengi biso ap komona. Allô? Allô? Na lobi boye donc na dossier nano ya Beni. Na solo bana dossier ya Beni. Tozo kayo papa. Obengi biso wapi? Bon, problème ezali to moni donc nazama ya Équateur. Ok, na Équateur kuna soko kotizama na ba chasser okobo manyamate eza privé pour na l'état. Mais Beni bazoboma bato kuna oyo azoboma bato eza ba soda. Sikoyo masaka ngo ane zoboma kaka bato ya koboma nyama interdit ya koboma bato ne ba autorisé. Ça va. Merci pour le message. Allô ndeko bengi biso ap komona. Allô? 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 Allô, papa. Oui, papa. Bobengi biso ap komona. Comment la ngai maman Sylvie? Bobengi biso na commune. Naza na commune ya Pompage. Na sepe na makambo ekala maiko. Tozo kayo mama. Boka ngwe bando tambola ka boy. Yango basoda na biso ya Congo, mituna bango kota bafuru, mito bampese. Allô? Merci wana papa. Voilà. Tango to zobenga bolimbisi parce que to pesa message ya bien po esunga bandeko na biso la police. Et puis tango balobaka eloko on généralise. Mais particulièrement, il y a des policiers bien formés, bien instruits. Donc, tant on fait sa message, on fait ça pour la rotalisa, mon général Sylvano Kassongo, qu'il y a des éléments au besoin nuire, même professionnalisme, auto-yébeli, général Kassongo. Donc, s'il vous plaît, mon général, bon régler situation OE. Bon régler situation OE. Donc, je vais demander, comme il y a des images, aider vraiment policier, mon général. Voilà. Est-ce que Nana Posa peut avoir une intervention par rapport à l'investiture du gouvernement? Qu'est-ce que vous attendez au gouvernement? Allons de Kobeng Biswap comme on a. Oui, maman. Comme on a. namoni ne mission na bino bakomi mboka oyo ya nani yango ne kombo émission tozo kayo allô maman allô tozo ndeko mususu mama banda allô Allô? Allô, ndeko bengi biso api komonani? Na bengi bino na mokali. Na mokali, réaction na bino. Bon. Nani makambo ni kazo sala, eza malamu te, ye na gouverneur ya zina Kinshasa. Soka.
Ndeko akei. To ndeko mususu. Allo ndeko obeng biso comme nani? Allo ndeko obeng biso comme nani? Allo? To ndeko mususu. Allo ndeko obeng biso comme nani? Allô, bonsoir, avec la communauté. Réaction na oya. Comment la marche à Drag na loba? Kambo mboka oyo komini mboka komi abato ba na beni président loba ka ko so anino akote ba soda kuna na beni potire si na ya ntila rate $2 bande koma $10 na tawa kabila ya kile tafi desa yeye mama ko komi na 20000 atu ba ko fo $10 ki na rate bande ko tira pouvoir rien des choses 2022 c'est le fait zate to ba ko ma biso na bango moko ba ko ta ba na ule ba sambo ko ba ta wa futa ba na division. Voilà. Namana koloba. Nabike rage ils en a pas si moi ça la carte tabino mais tant on benga na TV et sengeli ozala moins élégance tant on loba s'il vous plaît. C'est tout quand on parle au président qui est une institution la première institution du pays azaloko la tata ndako ata sale loko nini balobelake na respect nyonso tant ozoloba ozozongisa ye na nini papa ba prérogative neza po battre na biso lati sa biso lei sa biso mais to comme na niveau papa tozoyoka soni papa bande ko libanda ba oseka biso yona sepelaka na publicité ya na makambu ya na gratuité enseignement tant on ndeko esoba lobi ba kanga minoko na bango bango bazana tata bazana mbongo na bango abine papa atana koteka makala il faut pele ba calcul ndenge balobelaka papa au comprendre ozana raison il binde ko ozana lésion donc ozana raison c'est comme ça qu'on reproche les parents donc tango le tata et sengeli mo élégance ezala s'il vous plaît je sais que ba musubo ozana kanda musubo na ba niveau et sengeli tango bopé sa message il y a des responsables qui nous suivent il y a des conseillers du chef de l'état bazola na biso o bazo comme makam émission oyo base nango yangwana je dois vous rappeler. Tant on te le mboko ya nani, ils ont suivi même la présidence, bisika nyonso. Et doléance ya peuple, bazo koma yango. Et on va présenter ça au chef qui était la population, tauti olandatara ba population makambalobeli mingi et dossiers zo dominé za oyo. C'est ça la mission ya mboko eza nani. Eza te pose à compte te, eza poto tali sa ba kondi. Awe zo simbate, population awe zo simbate, awe zo marché te, awe simbi to beti maboko. Voilà. Bandeko bako tellement ebelé je vous dis m'appelle téléphone est saturé alors ndeko bengi so comme on a. Allô Allô papa obengi biso wapi comme on a. Allô Allô bibo ya nyeki tarate Tozoyoka Yola yego kitate awa konga ngeke kiwa kidola yego kitate dollar ndeko akei azona makamba dollar ekita gouvernement ya ba guerrier eye je pense que déjà toujours croire que makamba go changer tellement batie batumo baza technique donc attendons quand même des bons résultats tozela allo ndeko obengi biso ap komonani bengi na papier alimete comme wanga Jean Nom. Oui, il y a réaction na yo. Réaction na ngeza bo. Na moni mission comme mboko ya nani. Oui. Bon. Mboka oyo biso population dozo bénéficier na eloko mon côté. Dozo bénéficier na eloko mon côté. Na kolobela surtout les maman chez les kagilobi. Wande ko critiquer Kabila, mboka Kabila. Bon, maintenant, où est salami wana? Est-ce que c'est normal, voilà? C'est normal, tu sais? Et puis, il faut bailler, comme mboko ezali, bailler, que population, ils ont souffert, makaki. Sur les populations, ça m'a dit. Il faut qu'on y baille, mobile. Na éviter ceux qui bamon, na rebe, na raté. Il faut pas être conscient, makambo, ba ça. Congolais, nous, sur toi, on a droit qu'on bénéficie, mboka, à bénéficier richesse, nous, surtout, y a mboka. Les pays riches mais pauvres en population. Pourquoi? Chaque fois, des années. Bazo monate, tu vas voter, tu vas voter, na parlement et l'autre côté. Car on a bambongo, salaire, tout cela, bon bénéfice de la population. Merci Aya. Merci beaucoup. Tout le monde est comme ça.
Allô, ndeko bengi biso pour mon ami. Gardez Allô? Gardez l'écoute, votre correspondant est en communication. Allô, ndeko. Allô? Allô? Allô, ndeko. Allô? Bengi biso pour mon ami. Na bengi bio na commune ya Limbanseke. Oui, il y a réaction na yo. Allô? Ah, tous on ndeko mususu. Allô, ndeko bengi biso pour mon ami. Allô, ndeko obengi biso pour mon ami. Nazana Maindombe komo na ngali pasa Na province ya Maindombe. Voilà. Baso dozo na boke minyonso. Na ko bela bino bwera na ko bela bino bolik. Ok, nazolo bela bino na likambo etali tracasserie ya province ya Maindombe na Mushi. Ok. Voilà. Bandeko bakonzi bozo na biso bokoma. Bandeko Maindombe tracasserie. Ok. Ok, tracasserie ya berbe na Mushi ya DGRM tulembi yango monga ngo tendaka wapi mboke zo beba. Merci beaucoup. To ba otunga teka tracasserie za mitse barmate tole la makasi, barmate tole la makasi. Banya makala izo singa 20 millions ngombonga ngo tendaka wapi na province nini ezo bomsani. Ah, ndeko akei. Voilà. Bomoko Média est suivi partout en République démocratique du Congo et ailleurs. Donc, na Katia Congo Mubimba et puis na Libanda ya Mboka. Nous sommes sur Facebook Live, Télé Bomoko. Nous sommes sur YouTube, Bomoko Média. Nous sommes sur Instagram. Nous sommes sur Twitter. D'autres bisika nyonso ba Kongomani bazo na biso na bamboka nyonso bazaba benga biso. Alors ndeko bengi biso pour monani. Voilà. Ndeko auto benga biso na Maindombe. Voilà, nazo pesa bino message ndeko apesi azawana. Donc bosunga population abi tracasserie makasi eza na côté ya DGM. Donc c'est quelque chose à vérifier. Wana message et outi na bandeko. Biso de lobité mais eza bandeko abengi biso na Maindombe. Ngana lobité. Bandeko ba outi olanda ba yoki ndenge ndeko alobi tracasserie eza makasi na ngambo ya DGM ba ebite mbongo ezokende wapi. Donc wana eza na ngambo ya bakonzi ya mboka message ekomeli bino. Boye bandenge bo sala pour la population ba ucho benga biso. Voilà. Allô ndeko bengi biso api komonani. Ngam na kata na kina lobi na moni na émission na bino ba komi mboka oyo ya nani. Voilà. Donc tona ngala moni mboka oyo eza ba policier. Oh. Pona nini na lobi bongo ba policier toujours bazobetaka batu bazosala pe complice kokotelaka batu na bandaku baza complice na bakuluna bakuluna liboso ba policier na nsima yango wana seke mboka oyo eza ya population te eza mboka. Ah ok lisusu mama te bandeko boye épargner nga ba image boye épargner nga lisusu boye épargner pardon. Allô ndeko bengi biso api komonani. Allô? Ah, ndeko akei. Voilà. Bandeko wana posa pa m'appelle, je vous dis. Allô ndeko bengi biso api komonani. Allô? Na bengi na ngalema. Ah, na ngalema. Réaction na bino. Réaction na ngai ezali omoni makambo ezoleka boye omoni bapolisier mingi bazosala wana misusu omoi baotya maboko wana misusu bazwaka mbongo te ifo kolandela bakonzi omoni eti bakoloniali wana aza wana ifo balandele bakanga ye mpona ye aza wana chef bate ya service mazotika bapolisier mingi nde omoi baza na so otuni bango bafutamaka te. Merci ndeko. yango wana ifo leta alandela makambo oyo. Merci ndeko toyoki yo. Voilà, merci na bandeko nyonso bazolanda biso. Mon cordon, merci pour l'initiative aboye. Omoni congolais aza l'aise ya ko se sentir que mboko eza ye, aza l'aise ya koloba. Po papa na ye
oya ponaki achaki na bokonzi Félix Antoine Tshisekedi ayoka ye Congolais alingaka boye message na ye ekomela bakonzi na ye. Merci. Coup de chapeau au président Jean-Paul Tshivila Ilunga. Coup de chapeau à madame Joël Mouyambala, la DG de Bomoko Media. Coup de chapeau au cordon Gaëtan Vandal pour notre initiative. Et coup de chapeau à celui qui présente l'émission. Gilles Vambemba. Gilles Vambemba, votre jeune journaliste qui est là pour vous satisfaire, pour la critique la bino temps, boloba, bosala nyonso, bo pesa message et comme la tata na bino, oh azali kolo, papa na bino eli kolo ya mokelité, mais pas na bino atamu samboka. Le président Félix Tshisekedi. Merci à madame Mimi Chibola Kalenga qui nous suit de quelque part. Il écoute télé. Donc, il y a un commentaire exact. Je vous dis, il y a des gens il y a Azelaka pour cette émission, il est tous les jours. Pour ça, il écoute Arsène Cordon Gaëtan, Atika émission, Mboko Yanan, il est tous les jours. Merci madame Mimi Chibola Kalenga. Merci. Il y a des gens qui m'appellent, même je émission exact. Parce que tout le monde qui a dossier non sur tout ça peuple botin de la biso yango ceux qui ba député bazo kokate ko commissaire yango kuna même les missions mboko ya nani ezo na mabisika nyonso bande ko balanda yango bo soutenir émission na bino na rotinda ba dossier na makambo toza wana tozo kitabisika nyonso ba problème eza. Je pense que l'autre vraiment dossier mingi bato bengeli biso bazo réagir eza dossier ya makambo ya comportement wa policier na biso oyo e komi ko fingisa président na biso président Nabiso Félix. Donc, la police, bosunga chef de l'État. Bosunga chef de l'État, s'il vous plaît. Ana makambo bela kosal. Bosungaye. Bosungaye. Lobby, rendez-vous na 21h juste. Ya on bon mama, lobby to le makambo ya nouveau gouvernement. Toko évaluer ngana binote, toko évaluer te. Toko loba maito lingi, toko obligé bango maito lingi ba la biso. Na une année de mission 2 ans au etikali pour le gouvernement Sama Lukonde. Lobi tokozala awa à partir à 21h juste au bandi. Yango on ça ba crédit lobi 21h tozala. 21h juste to démarrer. Ndeko Eli Mogisho. Ndeko Enoch Mbala. Méréal. Bino to ça l'émission les kanangonga oyo. Toza en direct eza cause na bino. Lobi 21h toza na bino awa. Ata bolembi lelo. Le bourreau les mandé bien. Allons ndeko bengi biso ap komona. Allô na bengi na ba. Ko bengi biso wapi? Baba Congo. Ah na komina Kalamu. Tozo kaye. Congo central. Oh Congo central. Na ville nini? Ah, ndeko zonga. Mboko yo ya biso nyonso. Combien de provinces a bengi biso déjà? Ndeko a bengi biso na Congo central. Mais zonga ndeko émission eza yote. Eza yo yako lobalika. Toi na posa, toyeba atuma tubwana musala eza ndenge nini kuna. Allo ndeko bengi biso ap komonani. Allô? Allo papa bengi biso ap komonani. Na bengi na papa limité. Na limité, réaction na bino. La réaction à Kisaboy, ça ne va vraiment pas. Est-ce que ma oyo et sur les canaux qui va ponga, tout à ça joue au TV. Il y a oui, ma ponga, ma pose est à la TV à ma boya, à la TV à la la biso, ça va matière, parce que ne ya ne koulé ti lelo na mutu na bango déjà te à cause na yé éducation ba na zoti awa en plus cela toi dans le monde na ba makambo oyo ezoleka na TV chef de l'État asili ba makambo nyonso tu oye azomona yango oyo ti na TV bato la marche yé babimisi basoda basala boye babimisi basoda est-ce que faut la pour l'intérêt na ye mutu la gouverneur la jatini aza mutu ko tena personne état que gouverneur azana
sana no na yebite utuzo na obengina imana ko shira ngoti e bongo bila kitesa na ko shira ngo. Voilà, merci Ndeko. Tu as un message na yo. Tous Ndeko. Allons Ndeko ben bisap ko monani. Kaki. Allô? Allô, ya ben bisap. Na commune Angile. Commune na Masina. Ah Masina, réaction na yo. Vraiment nazuri na biso ya police. Na yebite bakonze basala baona la police recrutement basala to basala kate. Bapo na policier o awe ba usala role na ye. Population za mutu tikiye. Na bandeko ya badonya o marche pacifique. Mais la sécurité badonya vraiment marche pacifique. Bon, batanga te, je pense. Nazori recruter na comportement bandeko na biso la police. Bon yo bisa colonel bienvenu o ya wa ya changu. Yende mené de tous les alliés. Merci Ndeko. Babadi mené de troubles. Babadi on marche pacifique. Babadi la de la population. Babando gagne la population. Bo bundate bo yibele kwa mutuke. Oh ba ko kanga po ayi etalié. Mais bango mené de troubles za ba policier ba moko. Merci Ndeko. Merci. Voilà. Voilà lobaki bo mekempeta ngo bo benga ko cha élégance. Na maloba donc loba était que ba policier ba tanga tete. Moi je connais, il y a des policiers, je connais très intelligents, des policiers professeurs, mais il est policier. Professeur, docteur, mais ça policier. Donc il y a des policiers qui méritent quand même un grand respect. Ni balbaka ke ni musapi moko balbanin. Lila la mo e fing se balana leso. Ah, na bosel comme mo balbaka boy. Et même ba Congolais moko afingisa ba Congolais nyonso, noir moko afingisa ba noir nyonso. Yango le policier moko oya panzi mutu bilamba abeni mutu na balaba nini akomi ko bimisa policier nyonso abe, mais ce n'est pas tous les policiers qui sont mauvais. Attention, je connais les policiers très intelligents et professionnels. Voilà. Coup de chapeau au cordon Gaëtan Vandal. Cordon tala. Lobi toko lobi la investiture. Les lobandeko balingi ba réagir. Ba ebisa papa na bango fachi makambu la police ezo sala. Alon de ko bengi so ko monani. Bengi na commune limité comme on a junior. Oui, il y a réaction na yo. Oh. Et là il bosso na koloba. Moni soko to sala émission ko zala na couleur politique moko te ko bebi sera émission na yo. Tozo ko na la couleur politique moté, a politique ezate. Non, autant la couleur politique. Nga bano lando bandaka na nga kuna changer chaîne bandaka. Allô? Allô? Sens-toi à l'aise de parler. Sens-toi à l'aise de parler. Sens-toi à l'aise, yakoloba. Couleur politique nini. Je ne sais pas bande quoi landabiso quelle est la couleur politique vous remarquez pas. Moi je ne suis pas dans la politique. Moi je considère en tant que journaliste, il y a un président de la République qui dirige ce pays qui s'appelle le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne sais pas quelle est la couleur politique que tu as remarqué Nazana Yango. Donc je ne sais pas. Ça n'engage que vous qui venez de nous appeler, mais aussi si Malobate il fallait aussi ça pour Congoman Balanda. Ndeko na bango soka koti na couleur politique nini. Voilà. Mutu za la couleur politique a kotika te mutu aloba apé sa message na pas président de la République to aloba contre chef de l'État. Donc ici c'est la démocratie qui règne. C'est ça l'idéologie même du propriétaire, le PDG de la chaîne qui soutient la vision et les actions du chef de l'État, mais qui laisse le temps à tous les Congolais de s'exprimer au message comme la Mukondi la bango bacha. Voilà. Allons de Kobengi Swap Komonani. Oui. Bonsoir. Bonsoir Yaya, Obengi Swap. Na bengi bino na commune Kimbanteke. Kombo nanga Eli Musiana. Oui, Yaya tozoka oyeli. Merci papa nangai. Namoni bokomi mboko ika ya nani. Oui. Na ebi ndenge nazomona image na
télévision ndenge bazobenda population marche oyo bazosala eza marche pacifique mais nazomona ntango bokomi mboka oyo eza ya nani seke mboka oyo eza ya bapoliticien na bapolicier parce que marche oyo tozosala yango mpona bandeko na biso oyo bazokufa na Beni bozwi bapolicier botie bango na nzela donc elingi koloba ke no boza complice tous les politiciens bozomona yango te ke no ezoluka problème na biso peuple ou ka contraire de biso te banda kosigne populement la police et puis soki nazotala lisusu à part Beni nazomona kote na kimbateke kote tozali tracasserie epai ya bapolicier moto aleka na balabala te moto aleki na balabala bakangi ye sa motif. Ok, bozwila nga baimage wana oui baimage wana botindelaka biso na émission numéro wana eza na WhatsApp okangi otindeli biso ata vidéo tindela biso na WhatsApp. Alors merci papa na ngai oyo nazalaki nango lokola contribution mais toujours regretter basala marche bozwila bango bapolisier botiela bango na nzela mpe koma ya simba benga. Merci papa. soki tozolobela papa président parce que ye nde aza tata. Très bien. Très bien. Ça j'aime. Voilà. Très bien. Allons de Kobengi Komonani. Très bien. Na sepe le papa otu lo ba sukao. Ozomona a reproché le komoko et il confirme pourquoi bazolo bela papa Félix parce que c'est leur peur. Parce que yende papa bachaki wala kwa tamsamboka. Bon so balbeza mabe, il a dit que la politique, il a dit que to ko président. Il a dit que quand je présente comme ça, quand je dis que le chef, c'est lui qui engage le pays, épargnez-nous de ça. Congolais, tout ce qui est en émission, appelez ça point de vue naïe pour Mokondi Mboka Ayokaye. Bakondi Baolandabiso, s'il vous plaît, soyez précis quand vous appelez, évitez-nous des choses politiques, nous ne sommes pas dans ces choses, s'il vous plaît. Allons de Koben Bissou pour mon Allô, bonsoir. Bonsoir, Koben Bissou. La bengi bini na Kimanseke. Na Kimanseke, réaction à Binezani. Mais Talobi, bisu bovandi ana Kimanseke. OK. Mais ndenge population ezali awa ezana désordre mingi. Toza pe malamu te. Bisu to sengi ke sécurité ezala makasi. Omoni président de la République azapona biso. OK. Ceux qui bango bazo sala désordre ba même sur le président de la République pour aza image bien aza idée bien makanisi po abong samboka mais on bango bazo sala il va avec sa réputation na la ningai. Très bien. Biloko wana biso linyango te linde kinya ezala po mboka eke liboso ezonga timate. Po tozalaki na Mobutu awa tomonaki makambo elegaki te na bilele père tomonaki elegaki te na ya mwana tomoni eleki mais o aye awa aye na makanisi ya bien tika ete totala ina kumela biso to marché mais bango bazona ba désordre parti kana bongo ya kitoko te sepeli bongo te ola ningai. Voilà, merci Yaya. Ozomona likamuna uti oloba yango yo awat. Voilà, il y a des gens, il y a des Congolais quand même qui comprennent des visions, même si j'ai toujours le bela. Il a compris que tout ça la ngote pour nako lobama be ya ba policier na biso to ko sala ko lobaki ba policier na biso nyonso bazama be ba sala musala mabe. Non, c'est une manière pour nous ya koyebisa même mokonzi ya yambo ya la police ya ville à Kinshasa. Je ne sais pas ceux qui pas ailleurs et ça ndenge wana mais na Kinshasa. Ba image eza TV za radio te poso na radio ndeko kanisa mabe mais il y a des images et nous ne faisons pas ça pour la couleur politique moko donc ndeko benga kibiso j'insiste que il faut éviter nous des choses politiques ici oh mutaï DPS oh mutapia et PPRD oh mutaboy non l'émission où tout le monde est libre de mettre son point de vue s'il s'adresse à son père qui est le président Félix Botikaye appelle sa message de père papa naye koyoka c'est ça la démocratie aussi. Allons de Koben Bissou pour mon année. En tout cas, papa, na zana commune à Lingwala. Voilà, papa. Tozo kayo. Nalobi boye ndeko na ngai journaliste. Donc, ezala biso ba civil, ezala ba politicien. Gouvernement yango yebimi
problème ya nzala eza na mboka oyo bokoki koresone na biso te tozala na kimia. Ok. Tozomona pasi donc misala nano eza te. Donc ponction bandako ya kofutela ekomi siko pasi. Bon, salaire ya bato donc eza fixe te. Siko na nzala oyo tokosuka ndenge nini botela na biso likamo oyo. Bato bazoya kosala musala ngo oyo. Et c'est vraiment chef de l'État alobaki bien que Aza président y a tout le monde. Très bien. Mais sikoyo nie tango azopesa bino ba place. Bo me zape ko sunga epe na misala ngo bozo sala pesa le mapepe pepe ba tepela na bino bandeko. Merci papa. Message est commis. En tout cas vraiment bino bapandisango bomeka na loko pandela biso sango likambo ya nzala biloko ezo matambo ezo mona na te si pesa te sikoyo biso na bato tosomi nano mapangu te tosomi te tokotonga ndenge nini tokofutela bana klasi ndenge nini tokokufa bana tomsone na fufu. Merci papa. Message est commis. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Totika Moutunios Aloba à se sentir à l'aise. Merci au cordon Gaëtan Vandal. Merci. Merci au capitaine de Bomoko Média, Gaëtan Vandal. Merci. Merci à l'entraîneur, Madame Joël Mouyambala. Merci au président de l'équipe, le président Jean-Paul Tchouvouila Ilunga. Motoya social, moi n'habitine de la population. Allons de Koben Bishop Komonani. Oui, merci papa Maï. On a aussi Kobenga Bino, on a fait une motion pour la Kolobakino, président de papa Nabiso. Ok. La base, quand la qui cherche Nabiso Ndenge Zali, c'est vrai, sauter, la Nabiso et Mboka Bazan associé. Baboki marché Nabiso Tonoka, Kabisika Tonoka Kongo. C'est comme le biso lelo, Tokende Konoke Lambongo, Wanti, parce que la compagnie Zati. Si bana na biso bazo souffrir biso totanga ki esengeli bana na biso te batanga siko soki bana na biso batangi te na avenir ba osala ni ok loko yo ezo sala biso pasi baluka solution na bakonzi na biso ya mboka po mboka na biso ezala kinya na uta kobenga la fois basi kolobakano Félix azali papa na biso lokola ta papa na biso esengela za solution bande ko mususu baza pembe na yo wana bazo kokiri nere pourtant bazo sala ndenge wana eza ko ba tikisa bokonzi na ye bakoluka te ke no sepele surtout bato ya FGC a tete bango yeso pembe na ye bakosala loko te bakosepela te ke no bokonzi na ye kende liboso. Alors, tant que le côté de papa biso population de tous na pasi ndenge bopetaka proverbe que non soki ba nzokomi bale bazo bunda matiki mtoyo ka pasi atiki ya monde sa biso peuple pour na nini ba biso aller te. Merci beaucoup. C'est ba biso aller papa. Merci papa, message est commis. Voilà, on est avec donc on a ko ba faire ngo. OK. Allons de Kobeng Bishop Komonani. Allô? Oui maman, Kobeng Bishop wapi? Nabengi na njili. Ok, réaction la bino rapidement. Nabengi na suka. Réaction ngai ezali c'est regrettable na makambo oyo tozomona toza en direct. Tozolanda yo makambo nyonso oyo ozoloba wana. Ok. Vraiment eza pasi makasi na Kongo ndenge okomi wana mboka eza ya nani. Mboka yango eza ya biso nyonso na mokonzi ya mboka. Koto biso na sekoma funzele eza te. Na bongolo nzeli zate ministre infrastructure message wana eza pour na bilo boko mara yango ya biso koto ebimisaka biloko ba Kongo pe na Kinshasa awa ebimisaka biloko na ba Kongo pe na Kinshasa nzeli komi nzela ya nini libuluma nzengeli ekomi libuluma nzengeli moyen koleka eza te asalaka mpe tuna basekete banani basalaka mboka ngo ndenge eza atala butu atambolaka Kinshasa mobimba atalaka kwe nyonso mboka ngo ezotambola ndenge nini dollar bande telemi eza ya komata bana bazosouffrir makasi kokende baklase wana papa tokosuka wapi minerval pasi bato bademeni bazosouffrir na bopito bato bazokufa likolo hôpital cher hôpital cher makasi tokosuka esika nini mboka ngo ya nani mboka ya biso nyonso
Kolela te maman, merci. Songolo basepelaka bato mosusu bazo souffrir. Merci beaucoup. Il faut donner la papa mboka na biso na beni kuna tala bato ndenge bazokufa baza bandeko na biso tosala mal basoda ngo kati bakende kobunda bitumba kuna bango makasi na bango na bandinga ba peuple awa. Merci maman. Basoda ya kodefa vraiment vous trouvez ça normal biso moko bakoke de formation te. Merci maman. Possible papa. Merci beaucoup. Papa président message o ezoleka en direct tozwaka moyen ya komona yo boyete bongisela biso mboka social ministre à transport partout c'est 500 francs banyangala kata oya ba 207 bazo faire souffrir biso 1000 francs soki moto aza na 1500 ako se souvenir ndenge ako bima ndenge nini kishasa soko bimite okolia te pourquoi boy mboka ngo ya biso nyonso ya banani ya biso nyonso. Merci, dollar, papa, dollar, transport, banzela, social, transport, banzela, hôpital. Hein? Ah. Merci, mère. Merci beaucoup. Le message est capté. Voilà. Pakongomani baleli. Boyo kasikwe roto sa lobby. Lobby toko banana 21h juste. Ngapena zwa temps ya okindoko pema pona zo makasi lobby na zonga aw. Je rappelle que tous en direct. Nabomoko Média, Talatan Oyo Apesi, merci au cordon Gaëtan Vandal. Merci au président Jean-Paul Chuvouila. Et là qui s'y qui osa moi n'habiter des peuple. Parce que c'est nulle part, hein, tant Oyo, au tikeli population, va s'exprimer. Je vous rappelle que M. Zonana Bisika Nyons, Bisika Nyons, Babengi Biso na Brazzaville, Babengi Biso na Congo central, na Maïndombe, Bisike Bele Babengi Biso. Bakongomani baleli bakongomani bapesi ba mettre point de vue na bango bandeko bozubi somabe. Tu rappelleras toujours que les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Ndeko olela ki lobby yeba ki ndeko na alela rapé bato avant yeba balela ki lobby tourna yo ekoya nyonso na mokile koleka nyonso ekotikala mais ya motu eza sala malamu loba malam pe kanisa malam et lobby honorable ntingi pululu, ça c'est que j'aime. Sala malamu loba malamu pe kanisa malam nazwa soki 3 ndeko na nzela ya singa bapel eza tellement ebelé na bi lelo to oyamba batu nyonse me bapel eza tellement ebelé bandeko bazwi chance à okota bakota lobby na 21h tozala lobby to lobby spécialement dossier investiture à gouvernement. Maintenant, ma place Borobenga, les lobos comme déjà ma comme to lobby à lobby. Ngana ko lobby en général investiture à gouvernement. Bino boze la nine. To ko tane mama ochobenga biso na njili. Alors na que je pense que c'est comme af. À lobby que banzela awa moya ko bima même pas makada mezate. Déjà dossier wana pour la ministre, il y a infrastructure, na travaux publics et puis ministre de transport pour na transport. Donc dossier au kota ministère na ministère domaine na domaine donc routine dango premier ministre donc le beau s'est préparé pour un dossier à gouvernement alon deko obengi biso ko monani toujours chité a allo papa obengi biso wapi na benga kio na maindo me na esa kio tozo yokayo OK lisusu. Tu as posé un message à la province. Un message à la province. C'est très important. C'est très important un message à la province. Si vous avez une opportunité, message est commenté, comme la biso même audio, tu as audio, le but l'examen en direct. Alors, on combien de allô? Zala Mosika TV, allô? Ok, Zala Mosika TV, na kinkole lancele. Allô, toujours kayo. Toujours ko bien te Zala Mosika TV et puis tu as micro bien téléphone. Ah, toujours ko bien te. Toujours ko bien te vraiment. Tant on zobenga chat qui t'a volé ma TV. Donc c'est la même élo qu'on a lobby poto réussir appel mutu nyonso allo moi bande ko ta bengi message na ye comité bisika we sengela ki koma ba yoki. Merci na ndeko Enoch Mbala. Merci na ndeko Eli Mogisho bondimbo va na nzala. Ti sikoyo bolie na nute. Ngana bino to liete ti sikoyo.
pourquoi to servir peuple na biso tala héros bandeko musu balali me ngana bino toza en direct pour la cause commune ya population donc toza a poto tirer la population à loba donc coup de chapeau na bino bandeko nanga alors ndeko bengi biso ya komonani avant dernier appel allô ndeko bonsoir bonsoir papa bengi biso wapi voilà ndeko akei nazo appel à suka vraiment ya suka bandeko mususu to okuta na lobby to ozo appel na bino bandeko boza ba problème bona ba message bona ba dossier moko boye et senga to lobela ngoto ba ki sa bo senga intervention likolo boko mela biso na WhatsApp numéro na biso neza na WhatsApp et puis to la groupe spécial mboko ya nani donc groupe mboko ya nani to la spécial mboko ya nani voilà. Il y a des gens qui nous suivent. Merci à Evelyne Toumba qui nous suit aussi de quelque part. Il y a des gens vraiment qui nous suivent, hein, mais qui n'ont pas le temps de nous appeler, mais qui nous regardent. Merci à Evelyne Toumba qui nous suit de quelque part. Merci à ma petite sœur propre, maître, ma juriste. Olimbi Sarana Lobelebo, c'est ma petite sœur propre. Donc, Makila Moko, Myriam Mbemba, qui fête son anniversaire. Alors, célébrer l'anniversaire naïe. Nous bénissons les seigneurs pour ta naissance. Tu es comme un âge, joyeux anniversaire à toi, Myriam Mbemba. Aux occasions, tu as besoin d'une mission à peuple. Pour poser parmi le peuple, on a posé parmi le peuple dans la mission Makassi. Merci à Evelyne Toumba. Merci à Madame Mimi Chibola Kalenga. Je ne vais pas massacrer les noms. Merci. Merci à Madame Joël Mouyambala, la 2G de Bomoko Média. Merci à mon cordon Gaëtan Vandal, le capitaine de l'équipe. Mais cordon, le cordon le bina yambo na plateau. Cordon le bito ozano a ti 23h. Cordon tozano a di 23h. Okolo bela biso ozala ki wana n'investiture. Pour le bito le bela spécialement investiture à gouvernement. To kota domaine na domaine. Bandeko bakobenga biso na ba commune na ba province na banini, qu'est-ce qui ne va pas dans la province? Ce n'est pas le chef de l'État qui viendra faire ce travail, mais il y a un gouvernement qui est là pour exécuter les choses. Donc tozala awa pour la hôtel sa ministre Moussa na esengeli sala tant aux bâtons de commandement bandeko malue ka ba souffrir banzele zate route nzona na bosundola bas banda basundola bolanda ba dossier wana oh na wapi na commune tel bolanda ba dossier wana bandeko ya oya na Kintambo bazo souffrir na banzela. Merci. Émission lelo tosuki awa numéro wana eza pour émission Mbokoyo ya nani ba dossier nyonso zo tungisa bino, appelez-nous bokomela biso na numéro wana na WhatsApp, eza na WhatsApp et puis na osala groupe bandeko balingi bakota groupe botina nga ba message na WhatsApp okomelinga. Moi je suis partant pour na groupe WhatsApp komelanga na WhatsApp na numéro wana tokoti na groupe to sala po botina ba dossier o photo kangi photo ya tracasserie tindela biso na rotine lango mon général Silvano Kasongo amona na numéro o ya nani ya tracasserie policier mobo tindelanga na photo na rotine la général pour na ba dossier oyo parce que tant bazo nyoko bazo loba ba lobela bangote, mais on voit les généraux, on voit les chefs de l'État ba mona ba kondi ba mona bangote. Donc botina biso ba dossier wana nyonso yetungisa bino to suki awa pona lelo to kutani lobby na 21h juste nulle part ailleurs, c'est sur Bomoko Média Télévision. Tango ozamo konzi sala malamu kanisa malamu pe loba malamu pona batu, parce que les riches ont leur passé, les pauvres ont leur avenir. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. Tout coq qui chante aujourd'hui fit un neuf. Et c'est moi qui m'a cassé pour n'engayer votre jeune journaliste Jules Vambemba. Nazala qui a pour servir bino. Talangonga na silisi émission. Ndeko Eli, ndeko Enoch, Mbala, Baliete. Na pesa bango pe tamba ki ndekolia to lukate loko. Poto tango ekoki to servir bino to kuta na kaka lobi bandeko na ngai nzambe na nga pambola bino tozo sukisa na nzembo ya moto kitisa moto continue ko sambela pona mboka oyo to sambela pona mokonzi ya mboka chef de l'État tala ne bazo partout bazo mona kaka ye to sambela pona ye bandeko ache basunga basala musala malamu parce que chef de l'État nda ko rendre compte
D'ici là, portez-vous bien, surtout bon suite des programmes sur Bomoko Média Télévision. À demain. Moto.